Timoto na Nzambe. Okay. Tschüss, bis später. Tschüss. Bis später. Vous êtes bien chez Valérie Njibi Bruna, bien chez Gnandinga Mukete, la maman des 3G, la diva du monde entier, et l'Issoussou pour nous la Nabino. En tout cas, et donc, merci beaucoup. Naba coup de fil au Bosala Kingai, naba reproche au Bosala Kingai, positif comme négatif. Merci beaucoup. Naba conseil au Bopesingai. En tout cas, yango na ye l'Issoussou na bo ya bolingo o bino bopesa kinga ngonga na ye lisusu ndepe na bosengeli na bino bosenga kinga ke na meka ko sala lisusu ko rebandela nde balobaka ko rebobiner encore ko bandela vraiment lisolo ya bana po ba parents mingi ba benga ki balobi en tout cas Njibi TV en tout cas si beaucoup na ndenge olamusi biso lisusu ba parents to sala kinet ko lala mais lelo olamusi biso eloko moko o esa kinet to bandai ko ignorer po na bana po na kozwa temps mingi po na bana. En tout cas na sengi merci mingi na maman ya roi moi si ya papa edi kuna na France ba conseil na yo vraiment na zongo na motema moko na sengi susu merci beaucoup na maman Evelyne na SN ba conseil na yo pe na zu yango mingi na Blandine na Febe ba conseil na yo pe na zu yango mingi merci beaucoup na Christelle Mozupa moi aussi ya papa Eli Lubanza Dio et comme on a kangi yango wana na sengi bino susu merci beaucoup na ba ndenge bobenge ba coup de fil na bino ba encouragement na bino na ndenge bosenga na bandela lisusu yango na lelongai moi bino ndeko na ye lisusu ko bandela li solo ya bana ndenge tolobaki mais cette fois-ci na lingi na pesa bino quelques points pour la fois passée na parla qui sur la PlayStation batbalobi eza idée à bien na parla qui na marambe belé eza bien mais lingi na sala ba précision pour na ba eza très important tozo moins na 4 points point liboso toza na weza point ya média na point ya média toko développer ndenge nini pona ba jeu ya bana ba game wana to sto lobela comme to mekaka ko décortiquer ngondambu ba PlayStation ba jeu ezaka te que ba PlayStation ba jeu pesa na kati ya ba téléphone et puis ba jeu ezali ba Nintendo toza ba sorte ba jeu belé oyo bana biso bazozwa vraiment tanango et puis deuxièmement toko lobela pe ba activité nini oki ko sala pona bana ba activité za belé ba activité musu ezali ya mbongo ba activité musu pe eza na mbongo te na yango tokolobela yango pe na troisièmement tokolobela isusu ba parents bana c'est-à-dire ba parents est-ce que vraiment ceux qui bana bazana kati ya biloko wana bana ba parents bo s'entendre ni eza ba parents musu babenga babi en tout cas révéler biso parce que nga ceux qui bana ba beta biloko wana sala nga bien ba déranger nga te navana nanga calme bon ba betala ba nga na continuer eza ba parents mususu mais ba monyango eza erreur to lobela ngo pe po na ko aider ba parents pe mususu to ko lobela pe journée manko pour la famille c'est important entre parents papa maman bosangana bosa la journée moka pour la famille journée ngo sans téléphone journée ngo sans eloko journée ngo fanda ka bo s'occuper vraiment pour la famille bon to lobela ngai wa bino ndeko Valérie Njibi Bruna André na lobaki kaka na lingaki na susu avant de continuer l'histoire na biso to s'abonner massivement na Njibi TV bande ko na ngai bozo s'abonner mukie bozo talebele bo continuer ko tala bravo mais bo s'abonner batu misusu bazo za na difficulté bazo ba ceux qui na s'abonner mais ezo senga ngana sala compte na Google oui mutu nyoso o azan tout il faut affronter la compte na Google na bouton en rouge soko fini ba osengo pesa kombo na yo pesa ba identité na yo pour ozana inscrit na compte ya Google wana nde ko permettre yo ko appuyer bouton en rouge pour na ko s'abonner bo s'abonner massivement na Njibi TV Njibi Fao Njibi TV bo s'abonner ngai na bino tozo continuer lisolo siko na moni na tiki bino mwa muke po bolokwa bomona ki na yaki kotika mona juste na entraînement na zalaki na ba rendez-vous ebele mais na pesa ina priorité na mwa langa na tika ina na entraînement à balé et bongo simana ki de ba nini
rendez-vous na ngai. Bon, après wana tokotala lelo ezali vraiment mokolo oyo tokosola na kimia tomeka mwa kodévelopper un peu ngai moko te. Comme d'habitude je suis toujours la mère de famille naza mama ya bana entourée na bana. À tout à l'heure. Allô. Allô. Comment dire? Heute sind gekommen die Kinder, heute gibt es Eistage. Ja. Nalobi lelo na ina bana eza mokolo baolia glace. Alors bana bo bestel bana ba commander eloko balingi balia mais bazwebeli ba commander belebele te po faut ke bape mpona bana mpona santé trop de sucre eleke bele. Oui, ya. Groß bitte. Lecker. Mit Streuseln und was möchtest du noch? Sahne. Oh. Donc les 2 journées, après ballet, petit ballet, entraînement. Toujours des sucres, il y a après wana nde tokofanda Ich nehme Erdbeeren. Auch Samenstreusel? Schmeckt gut. Achso, du hast schon bekommen, aber die anderen noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Ah, das ist das Essen. Das war für dich. Ja. Bitte sehr. Und das ist für dich. Dankeschön. Habt ihr Danke gesagt? Ja. Donc, bana bazo continuer kolia glace na bango. Biso pe to continue biso na biso lelo na mimai bana ka ko balia glace pour les aki moi mo et les makasi. Mais elo on a ngana lobela na thème wa biso na lobela bino média eza vraiment dans ce na ba parents bo sala attention pona bana na tino média eza tellement monene eza lokola ebale. Mone balé ceux qui ba boaki mutu ceux qui tabi ko non jeter les balais en ça nini a okende a kodinga so ka bi ko nanger abîmer c'est-à-dire média eza et balé munene nazo pesa par exemple moi comme on est dans le média tu vas ah pourquoi eza na par exemple ba YouTube eza ba parents mususu bana baba na bango ya mikie ba rozwa bana ba tiki bango za vitalizer ba rozwa bana batiki bango ko bango bazana na bango bien bazana kimia na bango bazwi kaka lem sous portable ou bien bazwi tablette ou bien ni bapesi mwana ezala mwana moke bango baza ba âge belé bapesi mwana meka atala na ye akota YouTube akota partout baje atala na ye wana parent ye kuna na téléphone ba mama surtout omona ye na téléphone abenga mutu mabe abenga be maka mwana azosala na kati kuna maman kutu ayebi te maman kutu azo s'intéresser na ngote ayebi te eza même chose pe ba parents
omona lem susu maman abimina mwana lem susu akende rendez-vous moko boye baki bien na bus avant na bus oyebi ke ye banda kofelaki telefone na ye asolo no na telefone soki asisi osola na telefone abandi kobeta ye mona baje omona lem susu mwana aza mpe na poussette azotiata mwana kate omona mpe akoki kozwa likambo azotia akutata mwana kate eza mani bamama bokeba bozwa temps na bana na bino nde nalobaki botiake bana na bino bamonaki baparent bozana mpona bango elo mosu na ngai aloba mpona apart makomba bamédia tobayi baactivité eza ebele activité mosusu ezali kosenga ifo kofuta mbongo eza mpe na baactivité oyo bafutaka mbongo te napesi exemple kokenda bana na parc bana basakani oyebi ke soki okenda bana na parc basakani omonaki bana le bazonga na ndako bazala fatigue baza épuisé babimisi énergie nyonso baza nango soki boremarke bana na biso baovanda mingi na kati ya ndako bana baozala mobulu mwana mobulu mwana nalingaka akende pa bato te ube aye pa bato te mpo nini aza mobulu mwana oza mobulu te mpo ani mpo azali énergie eza ye na nzoto énergie ezobima te mpo bapanga bokenda lisu na bana na bapark te botambusaka bana te avant non batelefone ezala baparent bandokenda bana na bapark en tout cas bandeko na osenga bino vraiment na bolingo nyonso bobima na bana bino bokenda bana na bapark baactivité eza ebele bana bakosala volleyball bana bakosala foot bana bakosala karaté tout ça ole baparent bovandelaka banda ovandelaki théâtre oyebi théâtre bandeli ntina suka bando vandelaki théâtre obosani kutu nzungu il faut lamba il faut bongisa bo il faut s'occuper na bana il faut s'occuper na mobali donc biloko wana nyonso baparent s'il vous plaît bamama na bapapa mpe mosusu basi bakoti na kati bozwa temps mpo na bana no parce que avenir ya lobi ya bana eza maboko na biso donc omona bayebaka ndeni mwana wana awuti na famille ya bien quand on parle ke mwana na awuti na famille ya bien elobi te ke mwana na awuti na famille ya mbongo parce que na éducation mbongo ezwaka rôle ata mokie te na éducation so babi mwana na awuti famille ya bien c'est-à-dire mwana aza poli mwana ayebi ndenge abandoblige mwana ayebi ndenge nini azorespecte bato epuis eloko mosusu na ngai naloba bana misusu bayebi meme mpa nde bapesaka bonjour bokozwa mpe bapaya na ndako bakoya même pas kopesa bonjour banda bavanda ye likolo bayebi yango te donc toza babiloko ebele mike en tout cas baparent tobongisa nazongi suna makambo baactivité mosusu ezala mpe na compte école au moins bapesi activité ezalaka nango fele bakoloba bon es gibt so activität in der Schule ne die AG wie heißt die AG in der Schule Fußball AG bana balobi ezalaka par exemple na Fußball AG laksi nini kubeta bale basi gibt non char AG eza dame kubeta baje ya dame ezali pe na korage ezali ba plan pour la sabana pe ndenge nini ya kolamba tout ça hein donc eza na ba activité ebele pe oposa besoin ofuta te wokoke pe na bana park wokoke pe na bana bazo bana biso pe bakoli bayebi na bango te banyama komba banyamo eza nini parce que bakenda pe te banda komona kola awa akenda pe zote ayebi pe banyama te donc activité eza ebele elo na nga lobela elo mosusu na nga na bakisa bolobi nini pardon mpasa pia eza bana babakisi babi orchestre c'est-à-dire orchestre eza mpe na musique bana mosusu azala mosusu na temps la eloko obosana baactivité misusu baparent ekoki kozala mpe avenir ya mwana le mosusu oza koaccompagne mwana na activité eloko alingi le mosusu mwana alingi ka musique oza koaccompagne le mosusu mwana alingi ka bale oza koaccompagne le mosusu mwana alingi eloko nyonso mwana alingi ozokompagne mwana omona mpe un jour mwana mpe akomi mpe abili motu kaka na babiloko wana oyo bandaki koaccompagne ocomprendre et puis eloko asuka na ngai na bakisa lisusu oyo nabaki journée ya famille mpo lelo tolobi mingi toni mpe kolobaloba mingi te tolingi nde bocomprendre biso toloba moke mais bocomprendre biso journée ya famille papa maman moki koloba be ou bien samedi ou bien dimanche entre jour moko na bosani ti poto lobela journée ya famille nein die rede jetzt erstmal journée ya famille ekozala papa salaka mama salaka po bapapa bakoba tosalaka towana tante mpo ya kosala journée samedi ou bien dimanche ou bien jour baparent mosusu basalaka omoi bazwaka mpe bavide balundi ou bien mardi bosali journée moko
journée neza kaka juste bosala bolamuki na ntongo bodéjeuner ensemble bosisi odéjeuner bozwi temps bovandi na bana peut-être les mêmes journées on peut beaucoup baban toke kotambola papa mama bana donc ça la table déjeuner ensemble bolie po et permettre bino bosola na bana bino botuna bango poser bango esquisse ba question journée famille boki pe ko bima libanda boki pe kotambola promenade libanda botamboli et permettre bino pe bozala et ça la fait papa maman bozala toujours ensemble et ça bien. En tout cas, bah, thème y a pas des amis tellement moulay. Chaque fois que vous benga, tu vas toujours pour développer. Et puis bah thème est belé, les petits bino, beau salaté, beau s'abonner dans JBTV. Abonnez-vous vraiment dans JBTV massivement. Beau s'abonner et belé. Et puis donc des amis boyé, n'engue qui n'a beau salaté, n'a pas sa mouche là-bas. Oya ngai o bazali toujours pe au kopesa nga ba courage na pesi mama goreti luvuezo mbote na yo na Dortmund anto tungi mbote na yo na Dortmund na bosani te ba oya ngai ala okita mbote na yo mon beau frère de Gaulle mopondo mbote na yo na mwasi na yo Belinda Mapenzaka Yasmine Kivuvu mbote na yo na mobali na yo Guy Kwili na pesi mbote na yo na batu nyonso o balinga ngai. Donc, open a pesi maman bote te, bomi qui nous prochainement beaucoup de bote la bino. Ma grande sœur Nelly Neloche na Suisse, una na Genève, na pesi yo bote maman boboto, maman mote maman nene, continue kaka bon ma grande sœur chérie, bote na yo, ma copine Nelly Lisungi, na pesi yo bote, plate ozali, yangai yo abino, Valérie Djibi, bon na vraie chérie na denga muskete, na pesi no bisou.